Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Nakotala sitangwe bominga papa edo amani papa ngana lingana nga EHP Media. Mbote mingi bandeko balandi manaka bino EHP Media e obotala kabongo kumuntula na kanisa te tozali wapi na Yolo Nord na Bel Aspect Hotel oye simbi biso pe pesi biso esika kitoko ya kosala manaka maye na kanisa te balandi nyoso EHP Media esika bozwami nazali ngai moko telelo nazali na moko Dersi wa filma matanga Jésus boyebi ebino baso elongo na cordon na biso ekibumba pe papa Jean-Marie Lukelo asimbi biso na bosanite e papa Edo pe maman na biso GH esika zwami nazali na sai pamba te toyebi te lenge moko mobali kombo esobe mabina azali pe ko simba kisasa azali ko ningisa pe Kongo lelo to beti ba kupenda to sola na ye na liboki ya balwembo na azali ko sala ya sika okombo ya DSA7 eboma biso nsoyebi DSA7 eboma kasi lelo to ko sola na ye po te alimbola biso na tina ya liboki ya balwembo wana esobe mabina losako bokula mbolo kalali na mbeto anko ilobi na tonge sukeli bango boni ah boti ko kate mbolo kalali na mbeto anko ilobi na tongo ekosuka boni esobe mabina to sepeli ko yamba yo eto ibana no boni bokolongo no banzoto njoto ezali kitoko kaka nde nazaki na makambo ya ko preparer bango bana monde entier nyoso baye bake DSA7 déjà esesili ezolukaka producteur DSA7 sili ezoluka producteur esobe mabina tuntu ba DSA7 bongo ezali na combien de titres to pe mingoloto boni ezali na kati ya liboki ya balwembo wana ya DSA7 bon to sali DSA7 na Marcus Single ya 4 chants ezoya ndezo to pesa bango 4 chants vraiment 4 balwembo mine wana to ba bongo ba mingoloto to pe ba titre na banzembo tozali bongo kande to bandaki na DSA7 yemoko mama liboke après to yeli susu na bon pepe après le to yeli susu na non to yeli na njembo ya nazoya et puis le susu bakoyoka susu elubu ah wana pota kopesa mwa bandeko mungu na monoko toka no ata mwa loembo moko ya DSA7 nano ya mama liboki ya loembo générique wana ya DSA7 toka mwa cri moko osombi mamomoni mameye mabele lisazo weye yebalonga na mamebola ya zebwe ye bomaka bana Londre balingi nini yewo bana kini bamoni bonyeye bana beya balingi nini yeye eboma bomi mameye eruka loki mameye mabele lisazo bogizula o yemenemene yelisye bali abo bango kwe kiyoche yenga na ebite bosepeli boyoki penza ndenge nini esobe autukwemba esobe mabina yebisa biso nanu pona nini kombo wana DSA7 eboma parce que ba mama na lobaka monde entier ba bazolanda ngai na minute oyo bayebi ke bazana matanga ya musique ya folklore parce que vie mabele elisi etake prophète monument na biso asakeri ti lelo bazana nzala ya musique alors yango na baike pona ko consoler bango nyoso tout kanisa mabele elisi feto na esprit de mot oya ya ko botola biso nkumu na biso esobe mabina wana tulo baningi nini okoti na mwa maison mosusu to pe boni po ete kondo mabele elisi asia kenda pe to ko luka penza nani akoiko simba penza musique ya bamongo yo vo pona bongo DSA7 bomezani ni makanisi mosusu yeli yo tope kaka ba ndenge bolobaka mwa bonkepo tope stratégie bon tokolo bake stratégie ko kiko zanga te emetango zo sala likambo il faut yebaka eloko nini zo sala nde yango moi topona yika DSA7 pona consolation ya monde entier etali moto moko te tozana bato mosusu bakufela ba parents est-ce que ba shoki na bango wana ilo nini ko kabola bango bayeba kotala mabe na malamu ça veut dire elingi kolakisa nini na osala mabe na osala malamu biso tout tozaka bibembe ya mabele alors pona ko kabola yango ko kanisela bakolaka nyoso tout ba reconnaître musique na biso ya folklore mongo oyo ezalaka province Bwende nde yangwana esobe mabina yambo toke na mituna mibale toka esobe loko moko na kati kaka ya DSA7 loembo moko ebongo tokozonga pona toko ba esusu na mituna elongo na Dexi tolanda esusu sombelange kominyongo kabelange kominyongo yonkole kominyongwe
piroje itolo ye kabela nge kominyongo ye balonga na mama yo ye kominyongo ye rubo abiso ya bamongo ye rubo ye aye ye melialisi kobo ye rubo ye aye ye rubo ya bamongo ye rubo abiso ya bamongo ye rubo ye mama kisina biso ya libala ye kobelo zange kaviro bakusetu mane isinya wenga na mwake na tanyi melialisi kobo yo mamenye okaba wala seke yeah yenga na kanisa te bosepeli esobe mabina pona yo tozonga suna motuna o tomoni lokwa bino nyonso bozayo kaka boye lokola kozongela ka eloko moko ndenge bolobaka nkota efase kwa mwa monotonie bino nyonso bolingi kaka mwa lolenge mabelisa embaki nini o bato baki kozela epa esobe mabina na dessin site nini ya kolobake monotonie ezalaka monotonie te ça veut dire biso tout tozosala culture ya mboka et tango tozo salana bangonde bato ba consommer musique bakoyeba ce qui ezaka mabelelis ce qui eza esobe alors pour ba pesa chance wana ça veut dire il fallait ba consommer ngai ba yoka ngai na o nini na préparer les bango auto kolobaki o na bombelaki bango nde yango wana eza ya motuya parce que ngana koloba peut-être que na beti lowa mabelelis te mutu musako yalo bien place au beti lowa mabelelis c'est que tout a se retrouver kanaka na kati o na bombeli bango ya motuya bango moko bavanda nango bazwa yango balia yango eza mona nanga ya liboso bayamba ye na maboko mibale nde désaccord comme ndo benga na lingala chafouin yango wana yo moko lobi tia fwe bandeko bakolanda yo esobe mabino ko banga te po ete ndeko na René Lokwa Soso Pembe abongisi bongo album kombo ya Nzombo Lelo Pele kala mingi te to kozela yango bokulaka na pe bambu nyama abongisi susu baponami boato baponami yo po ko yesu na DC7 oko banga te baponami to pe Nzombo Lelo Pele ya ko mela bongo DC7 vraiment kobanga eza trop premier kobanga babanga ko benzambi Nzambe nde o tokenda kufukama na be paroisse lokola ba prophète nanga yo ataka nga loboko papa Baraka Mongisha azolanda ngai lokola papa nangai baza vraiment presque basé belé ba papa nanga molimo bato bataka nga mwa loboko bazali ba prophète Silas bazali ba papa mazo bazali tant yo tangi ba prophète no ya ba René oyebi bango te ya bambu fo yebi te menga la tunyoka ozobanga te ke o melela wana emelela o DC7 yo yebi ka DC7 elingo lo bani garde bandi ya moto ya mwana ya solo yenga na yebete sobe mabina akoloba ape akosembola bino moko balanende bozali koyoka toka so mwa eloko moko kaka wana tobiza tutsa bango mwa mungu na monoko ebongo tokozonga tomona pe ba danser so ba kosata mo eloko moko moke kaka oyembi mwa tomoni mwa loketo ekosa pe bato bakolanda biso penza mwa misu kitoko eloko mo lobaki boye après René Bambu Nyama vraiment baza ba grand frère nangai bango pe na kanisiki eloko na sali ba osepela nango na yebiso te ba osepela nango po bango ba oboya o mabe boso bango ba boya ngai public pe ba yebi ngana ko boya bango te baza ba vena ngai vraiment donc so bango ba boyinga yo po yebi public pe yebi ngana tseka songi po yo ngelo ba ete ba kosepia na yo na tuni na yebiso te ba kosepia nango po bunyo yo so bana zamba moko masasi moko moto na moto ko kwesa enyama yo kalisi lisasi na bango ne ba kosepelete esobe bo manyama nakolo ba boye est-ce que otanga psomo babenga exode yo moko ndo yebi soko ayebi masolo ya exode nde akoyeba eloko ni na lobi komi na suka bible likambo zate to koba to kamwe eloko moko bongo bandeko ba danser bako telema pe banyima ta mwa loketo na koyemba ta mbonde zate to bete bayeba ko tala bako sosola mwa moke ekobe balonga neza memelo na mwaza mama yo ye yonkole kominyongo yo bawe ye bali abo bango bangaye yesobe mabina saye bawe ekobe lonye teke vilo bakuzwe na mwaza mae anita bote wo isumeli katatika le balonga ne yedi macho beto chole bawe ekobe lonye teke mama yange balonga ne mama wanga tula none ye ekobe balonga ne ye yerubwe ye mama yerubwe erubu ya bamongo yerubwe ye mama erubu biso ya bamongo yerubwe ye mama piroje yitolo na lemani isewenga na mwakine balonga na mama ye
Ronyete katata nitoye ye macheseti seti ya lobininyo papi boto bolongo mai balonga na yekobe moyo mama yerubu ya bamongo yeruba biso ya bamongwe kisina biso ya baruba yeruba biso baswahili yeruba biso ya bakongo yesobenga ngasi yayo yebalonga neza memene bole mwakina wanyali kekemyo okembolo kazole lesobe miao yenga bande ko vanda na kasi ko penza na suka pamba to bakete supa malonga yumisa ka fute mwa moke elubuna biso esili na kanisa te bino moko boyina miso to kola sabino te kemvule zako ya bokotelo be likolo likolo mayindi boye to milengele po ete moto zena miso bakolakisa ka ete mvule zako ya bino moko bomoni bokotondolo bokososolo nani azali bongo esobe mabina bande ko bazali kotala yo producteur aza déjà bon eloko vraiment msusu ke yo za manager nanga et puis oza molobeleli na biso nyoso ndenge zalaka na mboka na biso c'est leur culture na biso et na koloba boy nazo senga producteur azala parce que nazana producteur te yondo oza comme manager nanga comme teme manager ya orchestre Evolution Bonyoma Elkin alors tozo senga ba manager to ba producteur nde tolobaka ke ba producteur tout o bazana besoin bazwa ngai esobe bazwa numéro na ngai o bazola ndanga na minicho banda na Paris, Bruxelles, Kotati, Obimao, Brazzaville, au Cameroun, Angola, Mama Sandrine mona Italie. Esobe mabina ye. Esoba nga kenda kampoto na mbonda pe ye yazongi na kini po bongisa la bino DC7 ya boli yango ndenga bien. Esobe mabina ye bozwa numéro ya téléphone, numéro nangeza libongo 082 89 70 750 na bandeli lisusu na ndenge tolobaka oya ayokite alela nde tolobike 082 89 70 750 wana numéro soko zui yango okukutana na kumotura omona tous les bureaux ndenge zalaka masolo to ndenge ya kovanda tozolzenga kabino répétition na biso bayi balinga kesobe esoba répétaka bongo na Oshwe en face à 5/5 et pas na mpaka na biso ndenge tobenga ke na biso na ndinga bakulaka ke ya Antoine Kofi Olomide nsomi ya Bangala ye ana tobeta kan face wana na bar bane kanga chez Clément Yoti Menya Ntoto oya lingi biso aluka biso wana oya pa lingi biso a contacter biso na numéro tolobaki 082 89 70 750 nde yangwana ya solo yambote pesa mwa mbote to kepe pa bandeko ba danseuse ba pesa pe mwa ba kombo na bango et ça pe bango mama ndeko kombo nani Rosa kombo la mwa mongongo Rosa ndeko Rosa ndio bina wapi ndio bina pa president Esobe mabina Esobe mabina osale mwa bambule bele ya solo bambote na pesa na bana na pesi mbote na na pesi mbote kota papa ipi eje itolo na pesi mbote na mama nanga mambu papa langa dona na pesi mbote na bana ajika matondo mingi ebongo ndeko komona Rit ndeko Rit yo bando bina ka na bana bina na aja 8 siko elo ni sela yote ko mobine pe sobe ba groupe pezebele poto poni aza bien aza leader mo bien ngoto poni ya solo matondo mingi bandeko bako tala okuna na mwa mosalo sala ka pozo ka mwa likuta lango mwa lomea na za mwa mbongo na ngakuna musique na pesi mbote na staff Ajika boss na pesi mbote na mama na ngama selo pe ya na nga lycée merveille Jonathan na pesi mbote na mama nyoso ya makula 15 au mwana bino richier matondo mingi yenga esobe to komina suka bandeko ba yoki yo ba moni yo mwa mbote na bango pe usala mwa malamu po to kabwana nteke ya bamongo yango tolobi elubo ezo ya DC7 ezo ya kombo nango na lingala chafouin DC7 na lingala chafouin chafouin wano bagizi yango na dictionnaire to salele ka maele ndenge mondela sala pe ndenge bakoko babota biso matondo mingi mwa mbote na bandeko na pesi bokula ka piro je itolo azola nanga eskoyo na minicho na France bokula ka piro je itolo ya match 77 to benga konde lubo biso bamongo bokula ka nanga Désiré Loma président ya Les Châteaux talaka ka ye motatikala lokola consolation na biso nde to ba consolateur oyo ala mwa mosonzo nzeta malili lokwa ngala bosa nite pengo ntimbo somi ya basengele oyi mwao na kanisa te yakolanda ngai na bosa nite bangombe nyoso bozwami kuna na mpoto na France ya Amerique esika nyoso bozwami bosi soyo bambunza nyoso bakolanda biso kuna nzaweni amuri yaza mutota manyema Sami amuri mutota manyema jambo eno bandeko na biso pa baluba bakotala biso siko kuna bana betu bamukasai wetu awe
po bande ko so ba Congo ba na France Amérique États-Unis ba kotala biso kiambote kienwe ngona ngala pesi ba mbote pe na bande ko ba kotala biso na mpoto kuna na bosani te papa Edo a kotala biso GH to pepi mbote mama na biso na bosani te BT kuna na Allemagne mbote pe ko ba poto ko ba nayo Vepi Roger Itolo kande tolobaki mama Sandrine na Italie mama Filo Bakusu ndenga zola ndangai na minitio yo Pepe Moyindo mwana na bino esobe yo bofungolela ntela boyambaye nazo senga vraiment ba producteur akisasa bo pesa biso pe chance yangai mono ya ute na kacha province abwende ngonge yo ko mama Meje Ifoku moi loko moko tana kimboka zo ipo yebi sa bon mwambo Meje Ifoku wenkane nami Ifoku la chance. Il faut que la chance bon na bwene ngonge yoko boseka ambassadeur ya Ifoku ozolanda ngai onyoka lemi we bon kuno na we mo bona wa palin papa impeto onana emiwe sobe bono na bwene bona ngonge yoko ochoka bwene wosoma ki papa ye ibani na bwenyi bara kolongole ye na bala molo bae ba we ye molo bakimanga na mwana ba we ye na bala moswahili moke mina pika yesobe mabina na ebi mina pika teba waye nazongi sobe na kimongwe moswahili nchoko kuna ye nchoko kuna ye ncho mama na ya kuna yaka yasolo wana penza na suka wana trobiete libanga la 0 bezaka soko beti libaku to kompena na suka ya manaka mabiso to kompena na suka totoni botoni bongo na Bel Aspect Hotel Bel Aspect Hotel ya ngumte pesa kibiso bende sika ko sala kitoko mingi na bosa entende ko Dexi les gars cameraman Dexi liso ya Nzambe mama tanga Jésus mais wana tango to lobi exode place ya vandi ayebi ke ezali solo moko ya Moïse akendaka ko libérer bana na yasolo tozaki bongo na Bel Aspect Hotel na Yolo Nord bande ko yo sampoto Allemagne France sika bomoni biso boya ka penza moko zo mo eloko malili awa e ko sa malamu mingi bisika kitoko kufanda awa na Bel Aspect ezali totoni botoni mingi na ndeko na papa na biso Gérard o apesa biso bende sika oyo to sala penza manso yo tukoleka awa e se pelisi bino nyonso bana mpoto bana États-Unis bana Afrique du Sud bana Londres bana Allemagne sika nyonso bozo boya ka kolala awa na Bel Aspect Hotel na Yolo Nord ezali ba bisika kitoko tokoloba mingi te boya ko ta bon visite ko sa penza kitoko mingi tokomi na suka manaka mabiso na kanisa te Mado Spaghetti Mondela ba mongo azeko landa biso asepeli madame Ariette Tumbu to pepio penza mbote zeko tala biso Ariette Tumbu to pepio penza mbote mingi zeko tala biso bande ko nyoso Allemagne mama ani bozeko tala biso na mpoto kuna Françoise Ebengo bozeko tala biso bana nyoso poto Yannick Ntula na pepio mbote na poto kuna Yannick Ntula mobile monene na bale mbili azali na mpoto Yannick Ntula to pesi mbote na komi na suka manaka ne to baite kwanga malonga to pesu pa malonga e umisa kengwele te mwa moke ndambi soko sepe na mananka maebenge biso onzela ya singa olibungu tulu ntuku mwambela moko libungu tulu jobi na libwan kama libwana tukumbe na moko ndenge papa Edo amani alobaka bongo na lifarase 081 00 19 921 okozwa nkumuntu la kasi ndenge GH mama ya bane bele alobaka bongo na bomboka penza olibungu tulu tukumwambela moko libungu tulu jobi na libwan kama libwa na tukumbe na moko wana nde ozwi bongo mosai na bino kumuntula na EHP Media kimia sengo mabota mabino nde tomona bino nambala sima yenga matondo mingi l'excision sur photo ça sera un plaisir quoi Kotala sitangwe bominga papa Edo amani papa ngana lingana nga EHP Media ngana lingana nga EHP Media ngana